Mais boza bandoki moko impossible. Boza bandoki na niveau moko impossible bandeko na ngai. Yo ozalaki kosala na chaîne ya mutu. Kolo chaîne wana azalaki na malade. Mais falaka yo bakomibatela no bana basi mosusu bazalaka soki aleki déjà 18 ans 20 ans bayebaka ndenge ya kose protéger patron malgré oza patron mais na kose protéger yo mpe mi protéger patron bino bolandaki mbongo lokoso ya mbongo sikoyo bakanda wana tellement nzoto na ekoma kokende neti mopepe bokoma kolatisa bakanda wana bamusicien o bokomisi na wera bapesi ye mbongo mpo aya asala lever le rideau ya concert ya stade ya fali afuti ye mbongo bozwa na wera camarade na bino donc bino bokoma na bavi na bino oyo esi ebeba wana naniko na bavi na bino oyo esi ebeba bokoma kolatisa ngo baartiste musicien eza normal te bandeko na ngai eza makambo eza normal te moi respect pe fait ezalaka mwa muke kaka moi respect il faut ezalaka mwa muke ti moi respect fait ezalaka mwa muke bandeko na biso surtout ya basi oyo boye na mosala oyo makambo oyo boosala eza makambo ya soni makasi eza makambo ya soni moko impossible bandeko na ngai eza makambo ya soni soki miziki na biso tokomi kotala bato ya boye okomona mutu moko boye azaki fendende na film moko ya sida bakomaka na bango kosangana basalaka baémission mpo bayaka kofinga bastar ya minene oyo bazosala honneur ya pays na biso nyonso wana tu bozosala mpona kosepelisa artiste musicien oyo ayebi na ete fali aleki na mosika artiste oyo bozoluka bosepelisa ayebi na ete fali aleki na mosika bana ya musicien wana bavivaka vi moko na bana ya fali te fali aza na vie ya lix bana fali lelo baza bana millionnaire artiste oyo bokumisa artiste oyo boluka bosambusa baartiste ya bato basali bino eloko te artiste wana lelo aza millionnaire ane na mbongo na ebele bandeko tokomi ti na niveau ya polémique moko motu na makolo eza te ekomi oyo bakondisi stade yaya ata kutu congolais yango bozalaka bazoba congolais tokokoma na bozoba ya bo stade de Martyrs basali yango stade de France inauguration yango basali yango na 1998 na ngai na bato baoyo basala bémission ya buzoba tozalaka na Afrique toyeba poto awa ba 20 ans passé stade wana esalema kala ndeko ozalaki kosala na chaîne baninga na ope oyo ya basi bazalaki kosala na bachaîne wana bazwa bamaladi na bango bafanda balobaka eloko te baprovokaka bato te bongo soki fali vie wana azalaki ka vie na ye azobwake mabanga mpo alekselaki biloko na chaîne sikoyo yokanda yango oyo yokomisaka epa fali me kende kofunda famille ya moto oyo apesaka yo maladi tika mpe fali calme parce que bapolémike oyo bino boye nango marke ya polémike oyo ekoleka te bandeko na ngai marke ya polémike oyo ekoleka te Weranson aza moninga na bino te wera aa moninga na bino te Weranson aza moninga na bino te bokomi oyo fali apesi wera mbongo wera ayo abetele lelo rido bandeko fali mpo balelaka bwana na batutu ya buzoba babiso nyonso tu tozalaki na molongo ke fali okomelaka ye arepondaka yo te biso toyebelaki ava tobi fali niveau succès na ye ekomi fali akomi na mwa dimension moko boye aluka sololaka na bato oyo ya likolo ya niveau na ye nga naluka na bitetetete relation ya humiliation boye nga nakoka te nabengi na nga nzoto mais eza te ke événement ya bato esalema mpe toyebi mpe puissance ya mutu toyebi puissance ya mutu wana tokende lobo teknologie moko basalela stade de France wana babuzaka yango bazongisaka yango mpe na 20 000 place donc fali ti azobeta stade wana ya monene donc application ya stade de France yango moko ezoloba fali premier jour asali sold out bino bozoloba fali bakondiseli stade aobeta na catégorie ya 21 000 place bon nayebi nanga pete
relation ya batu ya Fally na ba garçon mususu oyo badefa nayebi nanga te batu mususu balobaka babiro Fally mususu baliaka batu wana nga nakoma apesa yango raison parce que batu ya bongo événement monene boye batu ya bongo ata balobi na Fally 1000 fois Fally bakangisaka bango te batindelaka bango mpe bavoyu te baprotegeaka bango batindelaka bango voyu te bakangisaka bango te événement oyo ebimisi bamilio boye bango baosala campagne nazio soki garçon moko ya normal boye neti biso oye kaka osala polémique moko boye otelemela événement ya monene boye olobaka n'importe quoi bakotindela yo plainte bakotindela yo mpe bavoyu babeta yo sikoyo garçon wana ti toyokaka il paraît abima na baentourage ya baartiste musicien nga nakomi omona yango eza ya solo parce que ye batushaka ye te ye akoma intouchable moto azwa na stade adeforme yango alobi stade wana teknologie basalela yango eza robo yango ebukanaka kpakpakpakpakpa ezobuka depuis na botama na namona lokuta ya boye te depuis nga na botama na mokili na namona bato bazokosa boye te oyo kuna azwa depression na ye ya maladi oyo bapesa ye na chaîne azalaki kosala azwa depression na ye akoma na ye kaka kofinga bato oyo bazalaki kobwaka moto apesa ye maladi bamaladi yango kaka boye soki bapesa yo maladi na patron moko ozalaki kosala epa na ye fo oya kobembela baévénement ya bato oya kobebisa baévénement ya bato bandeko na ngai bato mosusu bazalaki kogangaganga biso bapapu biso bana ya papu biso Fally amema biso Fally asabwakisa bato nyonso kala bato nyonso bapolémike ya boye nga mpe nazalaka na molongo wana me nga azalaki kopeze namona na bato ali baokende ndenge bakomi okopere na bato ya minene un jour bakosimbisa biso tous ekoma oyele epi boye baboyo kota ekoma oye pembeni na bango basimbi biso tous na biso toya baaigle pene ya solo en esprit tomonaka mosika na bwakisa bango avant nga na bwakisa bango avant bato bofingaka ke mpiana concert ya stade eza samedi dimanche na posa pena place Fally ya kofandisa bato na ye pena oyo ya considération na posa pena bato tu oyo bagangaka onga journaliste nayaki poto na visa Fally amemanga poto nalongoli kombo ya mutu te batia bino kaka na place d'honneur nazwa makambo ya émission na tiki soit bato tu oyo Fally amema poto nakolongola tonton Belf po ye ti lelo c'est comme si ye aza nano considéré nakolongola kaka tonton Belf bato nyonso tu botikali oyo to ayebi akima na poto azali na rankini na Fally soki botie kaka tembe botala kaka kisi nzoka bemission azolingoleka na baplateau ya bato oyo Fally apesa visa te po rankine eza selon calcul ya Fally ezalaki bato bakima te selon calcul ya Fally ezalaki bato bakima te yango omoni tonton Belf Fally afuteli esu biye aya koto bandeko na ngai namoni famille ya défenseur ya poto awa babengi nga makasi balobi ken piana tozoluka défenseur le défenseur de Warion famille ya défenseur babengi nga mingi bafanatiki mpe le défenseur babengi balobi le défenseur aza garçon oyo ye pena azoka mikumba f victime le défenseur azoka mikumba f victime le défenseur bazalaki kotinde partout na bapromotion aokende partout le défenseur akiti Kinshasa azwi mwa complication kaka baninga na ye oyo bazalaki kosala na ye basala effort batia le défenseur pembeni ndeko na ngai Jazz ndeko na ngai Marlène oyo makambo bosala eza makambo ya soni bozalaka vraiment na poto bato bakozala bamandia te poto bato bakozala bamandia te fere akopesa bino neti nini fere gola akopesa bino nini fere ye moko vi nano ebongi te fere ye moko vi ya fere ebonga te lelo bozoluka bosala guerre na millionnaire neti nga na intérêt moko epa Fally te mpo na bi Fally okabelanga te mais nakoki koluka te na créer guerre moko boye na Fally mpo na luka fere atiangaka
fera mona nga motu malamu bino pena bozalaka na poto place oyo mondele afutaka bato place oyo misala eza ebele bozalaka pena na poto surtout ndeko moko ya mwasi boye naotanga nkombo na yo te ozala na patron moko boye apesa yo maladi patron wana fali azalaka kobwaka ye na banzembo okoma na motema mabe moko impossible elongi na yo koma olakisa pene oza motema mabe moko impossible me maladi na yo awa baopesa mpe bakisi ya ofele mpe belango alezi ko bino maladi yango ekomi na kanda yango nyonso na nzoto afali bwendeni kanda yango nyonso ekomi na nzoto afali bwendeni botika to bandolobela bino na bo mpo boyoka mpe nanu soni nazoluka ndeko na ngai le défenseur ayoka pasi mpo na makambo ezosalema lelo fali lelo azobeta stade ndeko na biso le défenseur bazoprépare stade de France annonce nango esengaki fali abeta na baprovince nyonso ya poto mutu asa ayoka atoka atika bana na ye alala libanda eza ndeko na biso le défenseur oyo bawario borekonetaka te asalela bino mosala sikoyo bino bato oyo bozalaka soki baminga babengani ye boyaka kotia bacommentaire toza na posa samedi tomona bino na kiti ya honneur tomona bino place ifali atia bato na ye ya honneur tomona bino wana ekosala biso bien émission lelo tokoloba mingi te tokoloba na biso ebele te ndeko soki oyebi ke sante no eza bien te yo babebiso epa patron ya seni na yo me kende koluka baeglise osambela nzambe combien de bato ya maladi mpe nzambe abikisa yo ozwi bakanda na yo okoma alatisama artiste fali mwana mwasi azalaka boye te yaya mwana mwasi azalaka boye te maladi mpe esengaka mpe moto asambela mama na bana asambela mama na belaka sheri na belaka mokongo pasi pesana kiti nanga repose ai mama ai yaya yo maladi na yo komi ya tolalaka lisusu te maladi na yo komi ofinaka fali chaque jour nananga tindaki okende kuna pa patron apesa ye bino bamaladi nananga tindaki bino sikoyo awa mpe naokota lisolo ya jazz na marlene bolingi nini bandeko na ngai bolingi nini celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Moi je cite pas le nom de quelqu'un. Je vous dis qu'il y a un concert. Il y a un concert à la presse congolaise qui s'appelle au nom point d'interrogation. Je cite pas son nom. Mais il a été contaminé chez son patron, ex-patron à Kinshasa. Il s'est donc bandeko vous comprendre ka makambo yango ndenge ezalaka soki tobi tokende mpe kote wana eke na biso mosika donc boyebaka yango ke na vie koluka te osevange na likambo oyo oza na raison nango te koluka osevange na likambo oyo oza na raison nango te oyebi nazolela garçon le défenseur mabe fallait préparer a préparé public ekotondisela ye pena public ekotondisela ye pena etondisela ba Stade de France garçon azalala ya libanda est-ce bawarie baoreconnaître ye malgré alongwa mais garçon efona benga ye nayoka ta voix na ye parce que akota na nkoma akoma asalanga mawa akota na nkoma bato baseki ye ole bosunga ndeko naluka nao le défenseur nano est-ce que moral ya le défenseur eza bien na mboka azali aotala sikoyo makambo ayokela pasi elelo ezo se réaliser mais ye moto ayoka pena pasi aetala tozala reconnaissant mwana mobali azala otika bana na ye na mwasi na ndako atambolaka mpo lelo epesaka résultat na Stade de France oyo tozala reconnaissant naobenga ye nazwa ye tosolola mwa moke ndeko le défenseur bonsoir papa bonsoir bonsoir Tempiana boni bonsoir. Papa boni siko essaye d'aller na volonté nzambe ezoleka moi bien nzambe azobatelama nasepeli kaka kozwa na telefone ça fait beaucoup de temps nazwako na telefone te
bakatu na uti oleka nango trop difficile papa na uti na liwa donc vraiment téléphone ezalaki mosika na ngai. Santé sikoyo ezokende ndeni? Ça va nzambe asuli nabimi deja hôpital naza na ndako donc sikoyo ça va vraiment sikoyo ça va nzambe abatelinga apesi nga lisusu force ya kosurvivre quoi en tout cas ça va. Le défenseur, tomekana obeta moi c'était moké, bato msu bamonanga na leli na pleine émission, bato basayelango ba polémique, mais ndenge to solola kana yo, santé na yo ezala pena critique. To luka avoir même écoute basale ya Nzambe, yo muto leli sanga parce que bisango lobi ken nandimi na ngai te na revivre, état na za nango. Donc nandimi te na revivre, mais na isa na bité to ko tsa basale ya Nzambe bo solola. Vous changez de numéro, balandelo na ba prière. Na éviter. Ouais, c'est ça. Bon, moi, les gens ont solo moko. Les gens vraiment, ils ont première sortie na ma peut-être na live na yo. Vraiment, batu basala ba live, batu baloba o ba éviter, batu baloba les défenseurs appendicites, les défenseurs ceci cela, mais mon toi yebi kana nga yezaka kana moko na famille na mananzana. J'espère que batu maele bayebi keza na opération moko te bafungola mutu libumu kobanda na sexe ti na tolo eza appendicite kana nayebi kao nga na uti nango eza mpona bata mokili eza bata mokili na uti mosika nga bafungoli nga libumu balongoli nga une grande partie ya kati na nga accord étranger bato bayebi te bato basala baanalyse balobi appendicite azokosa loba boye parce que musique na biso na bato mitema mabe etambolaka bongo donc ezalaka azokosa mpona lia mbongo azokosa mpona batula pese boye kobanda depuis nazala na poto baopération nanga nyonso eleka nayebi motu ayedanga te eza na musicien moko te ayedanga balobaka azokosa bazobaka biso bato lokuta nakopesa exemple moko ntango nga les défenseurs nazwi ka ya makasi na niveau europe na koti hôpital bato bazoloba osala bongo mpona tel musicien aede donc nga na ambulance eye na ndako na nga bazwi nga na koti hôpital oyebi hôpital ya poto nde esengaka bambongo tu makambo tu mpe eza ya blage te ya blage te mais ozosentir congolais azolobake azokosa mutuelle nanga moto eyedanga mutuelle nanga eyedanga bambongo ebima ya ebele mais congolais azoloba azokosa papa donc nandimi nadimisi mbongo na nga moko apres mpo na musicien aya koyedenga c'est trop bête ozo comprendre que congolais motema mabe neti histoire ya lelo bato basala analyse babino le défenseur eza appendicite elongwe ndenge ezalaka na se ya sexe pesa na mopanzi ekomi na katikati na sexe ti na tolo bafungoli babengi yango appendicite congolais motema lelo ozomonaka moto azomona opération azomona photo azoloba eza appendicite vraiment eza mawa donc c'est un peu ça papa donc vrai na réponse na kopeso ezalaki vrai le défenseur na uti mosika makati donc ngai moko nazali fierté na kovivre en fait yango moni so otali na minute oyo na comprendre eloko moko keno biso tout sans nzambe mawa trop sans nzambe mawa trop pate baoyo tobandeki kosalela bango soit bapromotion bazobwakela bango baflaire ebele me na ntango ya likambo moni mpe moto na moto abenganaki donc intervention soki ezalaka nzambe moko moto asali na posi na nga moko nayebi na ngai musicien moko te nayebi na ngai soutien ya prêtre moko te eloko moko te le défenseur naokaki pasi mpe na mawa makasi nalanda video ya mwana na yo azoloba papa courage nzambe akosunga yo kobika esala yenga eshoka yenga fort talaka bana baza mosika absence ya papa na bango na baproblème ekweli yo ese défenseur na monene oyo ya makambo nzambe asaleli yo oyo okontinue kaka vie ya kosalela bato ya mokili ya kokumisaka bato ya mokili ou décision eza nini apona wana mo bakestion ebele tokota na baaktualité mosusu nangi nayeba nano position na yo oza kaka na loyinge tozalaka nango ya musique oyo mpe olandi nzela na ngai ya makambo ya Nzambe ngai vraiment nde eza boye na ndenge mabe te ke moto asali lelo nazala oyo naza azongisela nga souffle de vie eza Nzambe donc pour le monde vraiment en tout cas na préféré mabina tu na bandeki kobinela bamisa mokili na préféré nabinela na nga Nzambe voilà parce que Nzambe aza malamu alongoli yo mosika to
Mais les défenseurs, nous sommes comme l'Arabie, surtout comme Sahara en Zambie, parce que au recours on appelle la coïncidence moko boy. Peut-être que l'ongoloka na nzela mo boya mabe peut-être. Oui, ça vraiment moment na ngai koki. Donc Zamba classification au liboso na peut-être pour na naiba munene na donc la prenga. Voilà, le défenseur, est-ce que ndenge ozalaki wana lelo kotavaya na baartiste musicien ezalaka mwa pasi tozala likambo moko boye oyo nabengeli yo bon wana ezalaka balepase ya kulutu na yo bozalaka na ye nayebi ke yoranda ye mwa baservice ebele malgré tokolobela beaucoup plus makambo ya nzambe mais eza histoire moko oyo ezosalema oyo yo participa na kati so tokonte parmi bato oyo balala libanda mpona réalisation ya makambo ezokoma lelo les défenseurs ngamu na témoin olala libanda parce que préparation ya Stade de France ebandaki nao na baprovince ozoka kulutu na ofali mpo bazobeta double date première date eza déjà sold out nga na otuno question nga mpe nasalelaka nanga makambo ya nzambe me makambo eza kaka ya miziki ya bato na biso mpe nzambe asala tosololaka yango kaka ozoka makambo moko boye oyo obundaki nango lelo ezokende bien kulutu na yo ezobeta samedi na dimanche samedi a sold out les trois mpe balobi babiye ezokende bien esalona ndenge nini ozolanda makambo ya stade ya Fally Ipupa. Bon mambo ya stade ya Fally Ipupa ozoloba atopeseka bachance abeta na ye mais ngai na osala sembla te naza vraiment naokaka mpasi to naokaka kombo wana mpe ete moto atangi atuninga makambo ezoconcerne orchestre wana naokaka mpasi donc nde naza boye meme ata ndenge otuninga boye na sentir mabe moko boye pourquoi parce que na perda baénergie na nga nakóma na baville moko na bamboka mosusu oyo nakanaka te na kokóma kuna mais nakóma kuna na cadre peut-être ya promotion oyo lelo mpe futi oyo lelo eza lelo na participe ata centime na nga ata mwa minimum ya mwa eta na nga natika mwasi na ndako natika bana nakota bamepo babis bavoiture bavoyage ya misika nakende kosala na babeki mambo ebelebele sans intérêt mais na moment oyo ekomaki namoni moto moko tamoni bapesa nga mokongo donc en tout cas baoyo mpe batikali peut-être un jour bamisuki baolandanga baocomprendre eloko nini oyo esalaka parce que nga babundisi nga bango presque ebele na mambo nasali te na bamambo nayebi te talaka bato akoma na niveau ya osala vraiment propagande na mabeke les défenseurs apibliaka basi naloba na internet ekeni yo yebi na tuna bato keno bobimiselanga penia na nga na internet oyo akoloba kaka ngai nde les défenseurs apiblianga nga esili mbala moko na boconsidere ke eza vrai moto abima te ti lelo oyo nalobi ke natekelaka tel musicien putulu nalobi balakisaka video oyo les défenseurs aloba ou voice na nga ke natekelaka moto tel video putulu ebima te mais tellement monde ane eza monde moko boye ya 12 basala ngai oyo basala ngai lelo nga nakoma peut-être na mal répété bana na nga bayoka soni famille na nga bayoka soni ke les défenseurs apiblie mwasi nazongisa nyonso na maboko ya nzambe natika nzambe abundelanga nde nalobaka baoyo mpe bayaka mpe baoyo bayaka na histoire wana na internet mpona kosa bato ke te les défenseurs apibliaka bato nzambe akotela bango satan soto babe satan so peni bango bafina mu telefone na bango boye bamipibia bango moko eza bapunition nzambe bavideo na bango moko bima moto aya na histoire wana ke les défenseurs apibia mwasi j'espère que na oboya na otanga bakombo bato te kotanga kombo te pardon vraiment kotanga kombo te moto ya na histoire wana wa ya na histoire wana o les défenseurs ayebi te na kenda na ngai boloko na bamakambo na ngai onga moko na yebi mais lelo moto wana asala base na internet alobaki les défenseurs apiblie mwasi yango esala boye oyo video mokili emona te batikelanga mpe tang te masiko moyen ya kose défendre eza te naza na prison ale ezwa na internet ekomaki les défenseurs asala mwasi boye vraiment bomona fingwa nzambe
batongo bakenda kaka bango moko baosambaka na bango nandi bafina mpe telefone oyo bayebi te bango moko bamipibie mais so ezalaki te na moma wana nazala na relation na moto wana engeli makele défense ya moto asali yango mais nde nzambe aépargnaka bato na makambo emonana vraiment na compte na bango moko bapibie yango nzambe aprotéganga na eloko wana lelo tozazongisaka lokumu epai na ye mais nazala na nga sali ekangama mpe na nzoto te lelo naza na vie mosusu donc tozongisaka lokumu epai na ye tozongisa lokumu epai nzambe nga natuni mpe question boye le défenseur bato bayalanda biso ere ozotala recette ya événement oyo oyokeli mpasi estce ere moko boye ezosala yo vertige ere moko ozomona le monde matata ingratitude eza na monde oyo ezosala ndeni parce que bato nyonso tu bayokaki kozanga na événement oyo mais le défenseur je vous dis la vérité yo ozalaki moto pena oyo ezalaki neti événement na yo pena oyo obundeli mais lelo ozorate yango kaka boye ere moko ere ozomona bato balobela yango ozoyoka yo moko ozosala okoma non ken lelo oyo mpo toloba vérité omoni misiki etambolaka ndeni soki oréussir sali ya 10 000 place mondele akoaccorde yo 20 000 soki oréussir 20 000 place mondele akoaccorde yo peut-être 40 000 place ntango obeti 40 000 place kitoko mondele akoaccorde yo peut-être 80 000 otoma basala défense soki bato babundana basala ba 16 000 place ba 20 000 place pour tout 40 000 places ba yo arena eza ba biso oyo lelo tant tozomona lelo bakoma olobela biso ke kata les défenseurs sala boyebo bene bozo bete ba stade défenseur sala passe yo reste place nazali na ba opération na utina ngo na ba ka ona utina ngo ya ba reflement mambebele lelo na vandi na lobi ke tena na ese on a ese monte zo sala nga passe mais tellement la peste na peut être na siri nyo sona bo nzambe lelo nzambe azo fortifier nga en fait na lukana bosa na ngo meto na omona ngo na lobela ngo te na okande passe na sala samba te na yokaka passe donc yokaka passe mais eza nango makambo kaka eza nango kaka makambo yaka na vie donc eza makambo yaka nango kaka na vie mais balobaka basalaka feti na malere ya moninga te basalaka feti na malere ya moninga te lelo mpe ere ozoyoka lisolo na absence na yo bato oyo basala esongisongi fali yango mpe atie bango nyonso pembeni esala koma te nga na ndenge mabe te nde navandi boye naomona ke bakanisaki keke peut-être basango bamelaki bajui oyo bamelaki bafeti oyo basalaki ke kata le défenseur bato tu basalenga bavideo wana leloko mozongela bango ezaka mpona yebisa babiso lisusu baraison ke bamisien baza na bango bayanga donc c'est un peu ça bamisien baza na bango bayanga basaprofite